Soko landi vidéo tina suka okozwa réponse joma katiki na ye kosala ba vidéo pe ba conférence otozale kosala na bandeko atiki yango to atiki yango te landa vidéo oyo tina suka okozwa réponse pamba te ezali mawa pe ezali pasi. Nakanisi tango na bande ko sala makambo oyo eloko emotivaki ngai ezali mo makambo ebele tokaka yango na monoko ya papa Liangenda Kuntima bakimbangiste oyo ba bandi lingomba depuis kala bayebi yango papa lobaki nyonso oyo bokoluka botala yango na maloba na biso tokolobaka maloba tokolobaka ezali ya baye oyo bazali sikoyo baoyo bakufa pe baoyo bazali koya ibimaka na monoko ya papa Liangenda. Soki na kanisi dimanche moko na centre d'accueil peut-être na 91 bien 90 papa Liangenda Kuntima azikaka maya moto na loboko na pasi na ye alinga ekota bimate dimanche wana mais na pasi wana nyonso abimaki quand même. Parti ya maloba na ye azalaki kobondela bakimbangiste abetaki lisolo ndenge nini liboko na ye ezwaki pasi na maya moto alobi soki ezalaki nzambe te nde elingaki ezalika mosusu mais papa abondeli bakimbangiste alobi bokabwana te alobi bokabwana te abeti lisolo alobi famille moko bango baza ba politicien alobi moko na bango ayebisi alobi papa biso tanto tozalaka kuna tokoyokanaka te mais soki tokomi na ndako totika makambo wana musika balandaka yango te papa alobi wana bato na mokili bongo oyo mwana ndako bokabwana te papa azalaki kobondela bakimbangiste bokabwana te tokabwana wana ezali musala satana ye awato ye na culte ya nzambe ezali te soko tokei pembeni tobandi kotongana tobandi kulu wana pardon patata pardon ba papa wana bolingi kudiviser nguma na biso tokabwana wana ezali musala satana malamu nde tozala mutu moko tokabwana te bana papa Simo Kimbangu tokabwana te bana papa Simo Kimbangu totambola ilongo tobanda kuswanaka tobanda kumana mkanda tobanda kupesa matei zali dangereux wana kudiviser nguma na biso tolinginde tokabwana te tozala na sengi na bino unité to l'accès tozali uni famille moko kasi namoni moko mosusu bango yoso bazali esika moko baye kulubananga ine papa ana zaga da parti boyo soko tozali ko da toko kana te mais soko toko mena ndako wana etale biso te wana bango batu na mukili kasi yo mwana ndako donc banda lelo solo pardon na sengi binu moko mosusu da kufuka mana binu. Mais lelo soki nazali kotala ezali na biso pasi ezali na biso mawa oyo biso bakimbangisi tokomi nango ezalaki awa résolution esalami barésolution ebimisi mopulu ekaboli bakimbangiste lelo kimbangiste soki amoni ndeko na ye kimbangiste lokola kota moni nyoka tokomi na ba moko mabala ekabwani ba famille kabwani tokomi na moko na ndenge moko akosakana te baoyo bakena 3 balobi biso awa na 3
tozana nzambe molimo santo awa nde tokozwa kimia mais bambula ezali koleka baye ko trouver que kimia peza na kaka te kimia eza kaka te bato bazali kowelana bamiso bazozwa ba suspension na telefone kaka soka babengi balobi tata kingandi asalaki boye ba suspendre à partir ya telefone bamibeko ezali kaka se kobakisama bandimi bazali komona pasi bazali konyokwama nayebaka papa liangenda kontima alobaka bana oyo bavani na poto ntango papa liangenda kotaka na poto alobi botiaka bana na mabondeli bazalaka na pasi eza pasi mpo ozala kimbangiste otambola na mibeko kuna na poto mpo makambo mingi ezosenga fo kosa mpo ozwa ndako pasi papa asengaka botia bana wana mabondeli tozala bana na mibeko tosere mibeko mpenza makasi ndenge ceinture na kangi yango makasi mpo te ekweya te tozala bana na misala soko otali bana na biso na putu ayayaya mpasi bana oyo bakokendaka be bokendela nzambe bazali na mpasi yango wana bokanisaka bana wana baza na poto solo baza na pasi po ate azwa mokanda akuvandela ko na mbuka wana yava mpo ate azwa mosala po ate azwa ndako meme soko bandako yango etandemi awa nyonso tu ezali vide soko bamoni yo oke koluka ndako soko opesi telefone ngai naza koluka ndako nawoki na journal Maintenant tozomona mibeko kouta na Afrique ezolanda bayeba bazali na poto pona ko pesa ba suspension milimo ya bato ezali susu na tina te bawe bakena 26 balobi biso awa tozabana ya maele biso tozali bana ya maele bana bandwenga metango bambule ezali ko bakisama mikolo ezali koleka évolution de l'oyo de se retrouver kaka esika moko lisusu kowelana zuwa kimbangiste okomi wapi kowelana zuwa makambo mingi eleki na public na ba télévision ba conférence esalama na bangambo nyonso mibale et comme na période moko ngai ejomaka na lobi bana papa Simon Kimbangu bazana pasi mingi baza vraiment sous-informé tolobaki tokokende koyekola makambo epo tolakisa bandeko makambo eko kosalisa bango nini oyo ezali ya mabe esengeli tolanda te todénonce bato bazali kosala mabe mais likolo ya zuwa na haine bato mingi bazali kodiabolize na bango jomak tango bakomonaka ba video oyo eleka kala bazolobi jomak ozali kolona haine na kati ya bakimbangiste mais soki natali kolela ya papa diangenda boka bwana te lelo bazali koloba lokuta bakomi lokola bango nde moto bazali koloba solo bakimbangiste tokomi wapi ezali mawa soni soki nakanisi makambo ezoleka mikolo oyo nakanisi bandeko soki oza na 3 koloba te ke tala kuna bango ndenge bakomi kolakisa mosapi te lelo misapi na biso ezalaka tout droit ezolakisa tout droit boye tala bata 3 ndenge bakomi lelo misapi yango ebandi kogumbama pambale tomoni ete bizaleli yango eza nango kaka kote nyonso mibale tala bato 26 ndenge bakomi tomoni ete bizaleli yango eza nango kaka kote nyonso mibale milimo ya bato eza nango lisusu na tina te ekomi ke topalangani na biso bato na bato bake esika bazali soki totali mingi na kati na lingombo oyo balekisi bu jeunesse na bango na lingombo oyo basakani te ndenge bato ya mokili balobaka mpona makambo ya papa Simon Kimbangu basali basacrifice ya ndenge na ndenge soki nakanisi bana ya plateau bakomonaka famille na bango te bavandi na bazamba mpona likambo ya papa Simon Kimbangu me na suka bapapa baza lisusu te makambo yango ekomi nango lokola makambo ya lokuta makambo ya kosakanela moto moko te aza lisusu na susi ya milimo
ya bakimbangiste ekomi mawa lelo yotala makambo ezali koleka nde nalobi soko oza na 3 egala koloba tala kuna na 26 soko oza na 20 sokoloba tala kuna na 3 tozali kaka kosala ndenge moko bato ya 26 balobi bino bato ya résolution bobungi nzela mpo résolution wana esakani na papa na biso bana ya maele tolobi 26 égale à 1 bon moko ya papa yango nde elonga kaka maloba oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki soki bokaboli biso tokozwa échec bambula ezali kobakisama bambula ezali kokende tomoni ete maloba ya papa Simon Kimbangu Kiangani ezalaki ya solo pamba te eloko ya malongo ezali kosalama te bakoko na biso basalelaki papa Simon Kimbangu bamonaki pasi mpo na biso tokoma boye me tomoni ke eloko ya malongo ezali kosalama te ti lelo bato bazali kokufa lelo oyo makambo ya batribi ekomi susu na RDC bazali kokata bato bazali koboma bato makila ezali kaka se kosopana me papa alobaki yo Kimbangisa bakobeta porte baluka yo mpona yo moto kolakisa solution papa alobi bokomona yango lelo bilaka wana eyebani lisusu te sike tokomona yango soki tokomona yango te me maloba nzambe elekaka te bato bakotala biso bamoni biso kaka lokola vraiment biloko bizangi ntina Kimbangisa allez laissez-nous tranquille laissez-vous tranquille mokolo wana okoluka kaka nzila okoluka ndako ya Kimbangisa ezalaka wapi okona kobetela ye porte na 2 heures du matin fungulanga ndako pardon ngana na yo tuzana likambo te pardon na kutuna yo mwa likambo okubima kuna tamu susu likambo soko ndenge nini eseka nini bino bakusambilaka parce que ça c'est zali munene te ba paroisse na bisi twini partout sika sika yo kutuna ngana kati na ndako bokomoni yango tangwana anzambe question ezali est-ce que génération ekongo yango ekomona yango ezali biso to biso tokoleka tokosala passage ya vide ezali mawa pe pasi na yo mwana papa Simon Kimbangu tala lelo makambo ezali koleka bato mikolo bazoloba Jomak ozali kopelisaka moto pamba te ozali kofingaka bapapa mais Jomak azali kosala mosala ezali kosalisa kaka bana papa Simon Kimbangu yango na lobi bokoyeba na suka est-ce que Jomak atiki na ye makambo ya ba video yango na ba conférence ba tosala na bandeko ou bien akotika te po ezali mawa pe pasi mingi ozali kotuna Jomak aza kofinga ndenge nini po bozoyeba ke Jomak mosala azosala wa ezali mosala moko ya malamu oyo kosalisa bana ya papa Simon Kimbangu bayeba solo bayeba vérité bo papa yange na lobaki vérité ekotikala kaka vérité et mensonge ekotikala kaka mensonge bato bazali komema mingi mensonge mingi tozali kobeta maboko na baye oyo bazali koloba mensonge biso lobaki tokoloba lokuta te tokoloba kaka solo lelo tala batako oyo Jomak azali kozwa bandeko ya RTK basali video spécialement pour na Jomak pour na makambo ya paroisse ya Vitry Jomak alobi boye makambo ya paroisse ya Vitry e bandaki ndenge nini Jomak atelemaki po aloba makambo ya paroisse ya Vitry tomonaki mama azalaki kokende na paroisse ya Vironflé mais na le 31 décembre décision ezwamaki ke mama akokende na paroisse on a te paroisse ya sike fongwami ndenge na technologie oyo eloko moko te ezali kobombama lisusu na yebisaka mingi bandeko mingi eyebi ke paroisse wana esalami nango na bolingo te na kanda wana ezali ba vérité oyo eyebani bato mingi bakende na paroisse wana ezali po bazalaki na bakanda mingi balingaka na bango penza papa Martorel te naza koloba yango toza na bapreuve na tina ya kanda basuki kaka wana te biso tolobi makambo esalami boye ndenge nini biso bana papa Simon Kimbangu tolobi 26 égale à 1 et pas nini peut-être okotala lobi Jomak aza kofinga pas yo wapi problème ezali bolandanga malamu batatana na mama totali soki bokoti na YouTube bokomona canal Kimbangu 1 yango nde ya bandeko ya Vitry
Tant que bazali koleka na média, sur le bazana 14 vidéos. 14 vidéos, on est allé na 42 325 vies. Bato yo batali yango. Bato yo bango ba évangéliser. 42 325 vies. Na 4 mois kaka. Na sala ki banquette wana nyonso. Donc bazali ko évangéliser. Si ko motuna ezali makambo nini, oyo bazali ko évangéliser bato. To komona kuna na extrait. Ya on a lingi bolanda na mo extrait oyo. Botala bajar ya matei nini oyo bango bazali ko pesa bato. Biso paroisse na biso eza paroisse ya Bakimbangis point bar. Eza paroisse ya 3 ans, eza paroisse ya 26. De tous les trois là, la paroisse qui ne veut pas parler de la division, qui est pour l'unité, et celui qui parle de la division, Bistoza 3 égale 1, Bistoza 26 égale 1. Bon, le plus certain c'est lesquels? Bon, le plus certain c'est lesquels? Qui vivra verra. Batika baya tosangana batika 26 batika 3 tosangana biso stoko meloko moko. Merci na baba Simoki Mbao Kianga. Je m'appelle Maman Mamie. Maman Mamie, ok, bonjour Maman Mamie. Bon, on vous voit ici pour la première fois Maman Mamie à Vitry. On voulait savoir un peu quelles étaient vos impressions, quel était le message que vous avez retenu aujourd'hui. Franchement, j'ai pas grand chose à dire, donc je suis contente de venir ici. Et puis ça m'a plu. Ça m'a plu, donc je continuerai à venir. Parce que avant, je partais à la paroisse de Viroflay. J'avais ramené mes enfants, on était partis. Mais dès qu'on était arrivé à l'église, on voulait s'asseoir, on nous a dit que c'était la place occupée pour les autres. Alors on était déçus avec mes enfants, on voulait rentrer, mais heureusement il y avait les gens de bon cœur qui nous ont vus et puis on nous a cédé la place. On est resté jusqu'à la fin du culte et puis on est rentré. Depuis ces jours-là, je n'ai jamais mis les pieds à la paroisse. Je suis restée à la maison et j'avais dit même à ma soeur, j'ai dit, tant que ça ne sera pas l'église kimbangiste, je n'irai pas plier. Je vais rester à la maison, je ne prie plus. Je vais prier chez moi. Et maintenant, ma soeur m'a dit que non, il y avait l'église kimbangiste. J'ai dit, bon, comme c'est dimanche, je ne travaille pas, j'irai. Et je suis là. Juste une dernière question. Qu'est-ce que vous souhaitez à tous les kimbangistes comme vous, qui avez déserté les églises kimbangistes pour cause de division? Aujourd'hui, grâce à Vitry, à cette idée qui est venue de l'unification, de l'amour, qu'est-ce que vous pouvez passer comme message à tous ces kimbangistes qui ne viennent plus à l'église à cause de la division? Donc j'appelle à tous les kimbangistes qui sont restés à la maison comme moi de se réveiller. Il est temps de venir prier à l'église kimbangiste parce qu'il n'y a pas de préjugés. Donc j'ai fait appel à tout le monde, à tous les kimbangistes parce que c'est notre église, on ne peut pas les laisser. On va continuer avec. Yo aussi comme moi makambo esileke koleka ya solo papa na biso na kamba ya silika ko benga mama na biso ke ya solo boya bila nyos no tu na kati na lingomba boya to sangana melelo baluki e comme bongo te est comme ba chantage papa atani bazali ko seka biso tata nzambe oyo yalike tata Simoki Mbangu oya solo asangisaka batu akabolaka batu te. Kasi tout le monde batata Simoki Mbangu soki ya modèle nini oyo tozomona comprendre lisusu te. Ok, na banzela bazo poser biso ba tas de questions, même na bana na biso. Noko répondre ezali te. Soni ya boye. Papa ya solo. Bila bosoye ko pona batu misatu. Lelo batu misatu wara basala raté. Bila bosoye ko pona batu misatu. Lelo batu misatu wara basala raté. Moi la tata Simoki Mbangu ali azui message oyo mama pesa meli biso lelo na bakimbang senyoso à travers mon konjabu le papa Simoki angani. Est-ce que maman bandimi oyo libanda boro bafandi na o bazana na l'église mususu est-ce que ba continuer ko finga bandeko batata ba mama to landa canal Kimbangu 1 canal oyo solo ezali ko bambaye oyo ezali ko salama. Toyoki d'interview tosali na bandeko oyo ya kimbangiste. Yangwana mama utropesa binso kamwa esengo
oyo ezali mpo kolingisa mokili mobimba mposo mokili mobimba ekoyoka makambo oyo tolanda na keba nyonso tu toloba te ko voilà nayokaki bien te maloba ya mama te bandela ezala tuku mitano po teke okoka koyoka likambo oyo mama alobi ekota na matoi na yo osala analyse pourquoi papa Simon Kimbangu Kengani asali boye parce que ya yebi ke no oyo bazali bandeko na ye po bamema bandimi na bango tulelelaka fo bango nyonso bazala ensemble bandeko bolanda maloba oyo mekebi mokili mobimba bolanda maloba oyo mekebi boloba te voilà mama alobaki bien te tolanda liloba moko paragraphe na paragraphe yango wana bandeko totala église kimbangiste ndenge mama Christine azali kopesa maloba na ye. Nakanisi bino bandeko bolandi boyoki matei nini oyo bango bazali kopesa bato mais basi batei déjà 42 325 personnes biso tali tolobi mais non biso tolobaki lelo oyo tokabwani ngambo mibale mais tokomi na mawa pasi na motema ene ezali kaka kokota tolobi mpona nini mama abenda na lisusu mosika na ndeko na ye to na bandeko na yo bazali na poto tolobi non toye ko détecter baye oyo bazali kote ya kamate ya en ya kokosa matei moko ya kokabola tolobi toko dénoncer matei ya ndengwana to bandi ko dénoncer yango e bato wana ba sepelité babandi ko sala lokola bazali na médiaté ya kolobela ya ko se défendre babandi ko sala ka bapel ko bengaka jomaka fingi elo jomaka abandi ko zo pression na bino bandeko bolandi bomoni makambo nini oyo ko finga po tole kolobaki biso tolingi bakoko ya papa Simon Kimbangu bazala bomoko na maloba oyo papa Simon Kimbangu kianga na lobaki mais balobi bafingi biso tozongeli lisusu tolobi tolingi kaka libota wana ezala bomoko pamba te kuna nde elongo ezali bandeko balobi oh jomaki yo zali komema makambo wana public mais 42 325 vies na 14 vidéos kaka pamba te bato bamonaki balobi oyo ezali paroisse moko eza na polémique mingi soki kaka batie vidéo mbango bato baleki kotala yango balobi tozali kokende nkamba tosalaki vidéo tolobaki na bino filme oyo totala yango déjà lelo oyo bopesi biso raison nkamba répondre alobi ke makambo wana bayebi yango te eloko moko ekochange ezali te mama Christine oyo ki réponse papa révérend Mario oyo komelaki mokanda apesi mais awa toza koloba boyeke le 27 avril okoya te nzela eza ya kokangama makambo pe olobi eza ndenge wana te okoki koya na ebele ya batu ndenge wana te eza politique kino tokobongisa yo pe ofongoli lingomba soki ya solo ozalaki na posa penza ya koya kozonga kaka na 2016 awa okomi mukanda oya kozonga na 2017 na le 6 avril mais ofongoli lingomba kuna okomi chef spirituel aya kokota na chef spirituel mususu bino bozali ba collègue okoya lisusu awa ndenge nini yo za chef spirituel oya lisusu awa na chef spirituel mususu bongisa nano kuna esika ozali zonga na nzela ndenge bapapa batikaki programme ya lingomba ba verité toyebi bino pe boyebi biso pe toyebi yango toza kobate soki botosi na ndenge likambo ezali problème ekozala te soki tokofongola na tango ekokoka nde bokozonga mais soki boza kokontinue kosala tapage bozo continue kosala mubulu bozo continue kosala violence tokoyokana te tokotika nzela te botika kokota na makambo ya politique biso bakimbangise tokotaka makambo ya politique te tozalaka nsima ya gouvernement mais bino bokoma na banzela wana boke kosangana na mangomba oyo baza kobundisa gouvernement soki tosangani na bino tokozala konfondi gouvernement bakokanisake na biso pe na nkamba tozali ndenge wana nzoka nde biso tozali nsima ya gouvernement banda lingomba na biso ebanda na 1921 tobundaka na leta te
makambo oyo bino boza kosala na bisika bozokende kokota kotambola koluka makambo nyonso wana na bapeyi bisika boza kokende toyokaka mpe tolandaka bareunion nyonso bosalaka toyebaka yango soki botiki bobongwani bokomi kimia nde Lingomba akoloba oyo esengeli pona bino soki ya solo bandeko na biso na 26 boza kolandanga malamu soki bozalaka na makanisi penza ya kozonga ndenge mama Christine alobi makambo na biso ya Lingomba ekendaka na leta te mbala boni oyo bandeko na biso ya 26 baza kokende kofunda papa mokonzi ya bule na leta mpo ete baya kokanga ye soit bakende kosamba soit bakende kobuma ye mbala boni ya mibale papa conseiller direct bango nyonso oyo tozali na bango na 3 égale 1 mbala boni bazali kokende kofunda bango kopesa bango na maboko ya batu ya makasi mpo ete soki bazwi bango baboma bango bambuta ya Lingomba mbala boni bazali koluka mapo ete baboma bango tangu boza kosala makambo wana po Lingomba ezala boya tosangana ubie bosala kandenge wana po Lingomba epanzana mbala boni bozali kosala ba réunion toyebaka ba réunion nyonso ndenge bosalaka boza kosangana na mangomba oyo babundisaki papa Simon Kimbangu na 1921 toyebi yango ba église oyo bazalaki kosala ba complot po ete bakanga papa Simon Kimbangu na 1921 lelo bakomi na complicité bakomi kosala ba réunion ensemble na bandeko na biso ya 26 bakozala bandeko na biso sikoyo na position nini batikaki biso na position nini baza kosala ba réunion mposa na bango nkamba ebeba nkamba ekufa Lingomba oyo eyokana lisusu te epanzana lelo toza komona bandeko na biso ya 26 égale 1 bazo kangama na bato yo baza ko contredire makambo yo gouvernement azali kolinga biso tokoyokana na bino ndenge nini biso tokoyokana na bino ndenge nini tangu bozo tambola contre doctrine bokomi na doctrine mususu tokosangana na bino sikoyo ndenge nini 15 ans après séparation tokoyokana ndenge nini po ete boya tosangana na bino aussi longtemps que posa na bino ezali bo panza nkamba bo multiplier ba effort bo sali ba stratégie ya ndenge na ndenge kopesa batu bambongo mbongo wana pe bisika bokendaka kozwa toza koyeba bisika bokendaka kosala ba réunion bisika bozo kanga makambo kotinda batu po ete baya kobebisa nkamba bayaka bamususu pe bakomaka bamususu bazo kanga bango bamususu baza koya memwa ya kosala likambo ezali te ba resultat boyebi yango toza komitu na mama Christine matei nini oyo tei batu ya 26 bayokela yo bandeko na yo tei bango nini après 15 ans bayoka oyo biso tote oyo chef spirituel abondeli bino ba conseiller direct basali ndenge nyonso po ete bozonga biso batu ya 3 égale 1 to bondeli bino nyonso botika kosala tapage botika kosala mubulu bozonga boya tosangana porte ouverte boyoka kite matei ya ndenge nini otei bango nyonso ba comprendre na baye bazalaki na bandako na baye bakendaki mangomba mususu na batu nyonso ya 26 bayokeli yo otei bango nini oyo ezali lukuta eza politique ba réunion oyo boza kosala biso tolandaka yango toyebaka yango na ba décision bozwaka toyebi yango Nebiso tolobaki ah mais toye komona ndenge nkamba pesi réponse na public et ça le biso passe tolobi ah o ezali matei ya mabe to bandi ko dénoncer ba réaction wana ya ndenge wana tango ba komeli bino mokanda na privé bino boye na ngona internet bo bimisi yango to bandi ko dénoncer yango tolobi bon lokola biso toloba 26 égale à 1 na ba ndeko wana to kosangana mais loko nini to moni bandeko wana ba bandi lisusu ko bakisa makambo maman moko asambeli wana boyoki na prière alobi ba papa batika ke batumi sato
lelo batumisa tona basala kate pa biso lobi ah biso to kanisi makambo yitu ko sala ma eleka boye susu ko bakisa lisusu malgré le baki na ba chef spirituel moko soki ya ndenge na ba papa Simoki Mbango moko soki ya ndenge nini ba baki sur lisusu comme mususu to lobi non to ko dénoncer makambo ba papa batika makambo misato donc ba komeli na bango ko ba komi ko bundela na bango batumisa to donc ba papa le ba fanda ki ba kosaki biso yango na bozolanda ndenge bokolanda yango na ba jeune oyo babande ko dénoncer déjà makambo yango soki peut-être komi tuna yango Jomak pona nini azali ko temela makambo yo po tolobi tolingi ba papa bazala bomoko bango moko kaka ba papa balobaki na biso makambo bomoko na bango yango nde réussite mais lelo yo Jomak azali ko pelisa moto 42 000 vies moto a dénoncé ki yango azali te tellement pression l'équipe makasi ndenge bato bazali kolanda biso na bande kotala ba kosala ba conférence pression l'équipe makasi lobi bande ko ya RTK basali vidéo s'attaquer plus na Jomak malgré batanga ki kombote pambate Jomak ndem mutaza mingi makasi na media bakinyo ba yebi yango ezala na 3 ezala na 26 na internet batu mingi balandaka mingi nde Jomak batu ya RTK babandi koloba makambo balobi Jomak azali ko sala ko pelisa moto miso balobi marketing to ko sala marketing promotion mingi bazali ko viser pamba te lobelaka pe makambo ya papa Paul oyo batakaka mingi Maman Marie Diangenda, Maman Christine, Papa Zako Kiangani, Papa Simon, Papa Charles Diangenda, Papa Arma Diangenda, Papa Alphonse Kisorokele. Donc, c'est pour dire, j'ai cité dans chacune des 3 familles. Bango Nyonso, Bazali Makila ya Papa Simoki Mbangu, Bakoko ya Papa Simoki Mbangu, Bazako mériter les mêmes considérations. Ezala bandimi o bazana centre d'accueil, ezala bandimi o bazana Monkoto. Et de surpoids bandimi o bazana Monkoto. Plus une fois va poser la question. Ce qui Papa Simon aye awale, est-ce que Boro Yambaye? Réponse ezala Moko. Toko Yambaye on crie même. C'est ce qui justifie que Monkoto est resté dans la logique au Papa Batike la Kibiso, il y a Bangonio sur Bazam Moko. Et si quelqu'un de Bana 26 s'attaque à l'un de ces papas-là, ça veut dire il n'est plus avec nous. Alors, monsieur, madame, chers confrères et consoeurs, prononcez-vous. Si vous n'êtes plus avec nous, continuez. Donc, si vous continuez, ça veut dire que vous n'êtes plus avec nous. Et l'Église devra se prononcer par rapport à vous. Mais sinon, remettons-nous, respectons-les. Azala na centre, Azala na Nkamba, Azala na Kintina Monkoto, Azala na Verofre, Azala Waki. Dès le moment, Azala Koko ya Simo Kimbangu. Voilà. Dès le moment où Koko a Simo Kimbangu, il faut savoir comment gérer, comment traiter son information. Yamoto Lobi, ceux qui ont moins dit que c'est payé dans le mon abisso, ceux qui ont encore mon ayete, tu vas besoin la bonne information, te mettre en haut sur la place publique. Il y a des choses qui se sont faites au but de maîtriser, portée spirituelle dans le Ne jugeons pas les choses que nous ne maîtrisons pas. Quelles sont les implications spirituelles? Il y a présence à Bango dans une ou une autre ville. Dans un ou un autre camp, ce n'est pas à nous de juger. Mais dès le moment où ils se remettent pour que toi comme Moutoumoko et que c'est le moment que toi tu choisis de s'attaquer à l'un d'entre eux, alors ça veut dire que vous êtes parmi ceux qui ne veulent pas de la réconciliation et nous connaissons ton identité spirituelle maintenant par rapport à ton comportement. Nous pépétons mon avangote, mais vous voyez que ça va tout que vous avez la sens de ma petite zone ingana. Que va ma petite zone ingisa et zone la position. Quiconque, comme Papa aimait le demander, qui va se retrouver dans cette logique-là, de diffuser, de publier les propos qui frisent le manque du respect des considérations, qui sont à la base des perturbations au sein de l'Église, sera sanctionné par l'Église. Lelo balobi oh bino bozali ko sala makambo yo boye ba yango ke soki bokotika te lingomba ekozwa ba mesure. C'est-à-dire ah donc makambo yo bino botelemelaka lelo 26 égale à 1 ezalaka nango ya lokuta bolo balambiso solo donc 26 égale à 1 yango ezana nango ya lokuta po Jomak azoko telemelaka kaka bakoko ya Papa Simoki Mbangu bazala na bomoko
eza kokabwana te papa Adelin Mboma nakanisi kombo na yango wana papa Adelin Mboma alobi to reconnaître bato wana botika mosala wana ya mabe soki bozali na likambo boya kotuna mais papa Adelin Mboma bandeko ya Vitry bango balobi 26 ezali satanique bango balobi botika 26 boya matei wana ezali matei ya solo oyo kondima to ezali matei ya mabe bozali kosatake na Jomak pona nini Jomak azali ko dénoncer makambo bolobi soki likambo elobami na koko ya papa Simon Kimbangu ko simba kuna te parce que yango wana nde titre ya vidéo wana ne touchez pas à la famille sainte. Papa Adelin Mboma azali moko ya bato oyo ba dénonçaki pena papa Simon Kimbangu kiangani ba sala ba vidéo bazalaki ba star ya ba période wana mais papa Adelin Mboma abosani na ye nakanisi bandeko bolandaki na tchaki conférence de presse moko oyo esalamaki mikolo eleka eleki bambola peut-être na 2013 soki na bosani to bien 2012 conférence de presse wana ezalaki filmé na RTK donc ba bengi ba journaliste ya mokili mobimba pona balakisa mabe ya ba papa oyo bazali na nkamba ndenge bango bazali kosala ba presse ya mokili mobimba ye ba caméra ba makambo nyonso bazali ko filmer yango en direct ya ba canal na bango makambo nino elobamaki na conférence wana nalingi bolanda nini oyo elobamaki na conférence wana. Nous avons le droit de contester, d'avoir un point de vue différent, même de celui du chef spirituel. C'est notre droit constitutionnel. Lorsque nous trouvons que le chef spirituel nous amène dans une voie qui n'est pas celle-là, nous avons le droit de contester cela. Des réunions sordides se tiennent à la résidence du conseiller direct du chef spirituel à Mbinza pour assassiner ses propres frères et nous autres. Si nous arrivait quelque chose, vous connaissez d'où cela vient. Et si le chef spirituel sait que vous avez été à Munkoto, en vous présentant au centre d'accueil, vous risquez d'être lapidé. Donc là-bas, vous ne pouvez y aller que pour marcher d'après leur ligne. Mais même la liberté de presse est menacée parce que c'est le tout-puissant chef qui veut se passer pour être au-dessus du chef de l'État. Vous savez que les petits-fils, deux des petits-fils de Simon Kimbangu ont été enterrés en pleine brousse parce que le chef spirituel a interdit qu'ils puissent être enterrés en Kamba. Vous pouvez les comprendre? Et lorsque le chef spirituel arrive à Kinshasa, systématiquement, il refuse de rencontrer ses frères. Mais comment voulez-vous que la crise ne se prolonge pas? On peut venir nous encercler 1000 fois ici et nous les dénoncerons avec vigueur. Et si nous arrive quelque chose, et le chef spirituel, et ces autorités-là, qui en réalité sont en train de rendre un mauvais travail à notre chef de l'État. Parce que si jamais il y avait des gens qui mouraient ici, ces autorités n'apparaîtront pas. N'oubliez pas que le film de l'encerclement de la maison de Munkoto se trouve à l'étranger, entre les bonnes mains. Et nous utiliserons tous les moyens pacifiques et de droit pour ne pas accepter les monstruosités créées par le chef spirituel qui a tribalisé l'Église. Vous savez qu'il ne reçoit même pas les appels téléphoniques de ses frères. Vous pouvez y comprendre quelque chose? Une fois, nous avons dit à un ministre qui n'est plus en fonction aujourd'hui que le chef spirituel en Kamba ne reçoit pas les appels téléphoniques depuis 10 ans de ses frères. Le ministre n'en revenait pas. Il a dit ce n'est pas vrai. Et on lui a dit de tenter l'expérience. Un des petits-fils, un d'Yangienda, a pris l'appareil téléphonique, il a formé les numéros, reçus. C'est lui qui tenait le téléphone. Ayant passé le téléphone au ministre, le ministre a téléphoné, s'est présenté comme tel. Le contact établi. Il lui a dit, je vais vous passer quelqu'un.
il a fait passer son frère. Il n'en revenait pas. Comment un homme de Dieu peut se comporter comme ça? Nous ne voulons pas avoir d'affaires de GBA. Pendant que des rumeurs persistantes circulent qu'on planifie des assassinats dans l'entourage du chef spirituel par un certain conseiller direct. Donc il ne faut pas que demain on soit surpris en se disant on n'était pas au courant. Les enfants de Dianguenda ne peuvent pas aller en Kamba depuis 2002. Suite à l'interdiction faite par son éminence Simon Kiangani Kimbangu, qui est un de leurs propres frères. Et cela avec la complicité de certaines autorités de l'État. Il est petit-fils de Simon Kimbangu, au même titre que les enfants de Dianguenda et les enfants de Kisolokele. Alors l'autre camp s'arrange toujours à nous salir, que nous sommes contre le chef de l'État, etc. Toutes sortes de choses. Et le conseiller direct du chef spirituel, qui est en train d'organiser des complots d'assassinat, c'est établi. J'invite la NER à faire des enquêtes et à me confondre que c'est faux. J'invite les autorités de la police à faire des enquêtes. Je vous invite, vous de la presse, à faire des enquêtes. Et vous reviendrez ici pour nous confondre. Si nous disons les mensonges, voilà là où on peut arriver. Dans une église, il y a des gens qui ont disparu. Les enquêtes judiciaires n'ont pas abouti parce que des cadres de l'État les ont étouffés. Il y a un certain Roger, un Kimbanguiste de Londres, qui a trouvé la mort dans des conditions mystérieuses parce qu'on l'a tout simplement assassiné. Et cette affaire a été étouffée. Il y a un certain Evoloko, un jeune homme de rien du tout qui vendait des photos, qui a disparu miraculeusement au centre d'accueil. Des rumeurs persistantes font état qu'il a été assassiné. Mais pourquoi on ne fait pas d'enquête? Pourquoi on ne fait pas comme ailleurs, on ouvre une information judiciaire? Les dossiers de Roger étaient clairs, même l'ambassade de Grande-Bretagne s'est impliquée. On l'a étouffé avec la complicité de certaines autorités de l'État pour ne pas salir le chef spirituel. C'est ce qu'on reproche à ce pays, l'impunité. Aujourd'hui, il y a des complots d'assassinat, donc nous invitons les autorités de la NER. Je répète que nous les félicitons parce que ces n'avaient pas l'habitude de vérifier le bien fondé des pays qu'on nous envoie, je ne serai pas devant vous. C'est tous les jours que nous sommes menacés de mort et cela est organisé dans l'entourage même de notre propre chef spirituel. C'est connu. Mais cette maison, c'est la maison du fils de Simon Kimbangu. Il n'y a pas eu de trouble ici. Qu'est-ce qui explique que le 12 avril, le 14 avril 2010, qu'elle ait été encerclée par des éléments de la police, pendant qu'il n'y avait pas de trouble? Tout simplement parce que son éminence, Simon Kiangani Kimbangu, qui est devenu le co-président de cette république, avait donné l'ordre qu'on vienne l'encercler. Et les autorités, beaucoup d'autorités de l'État, oublient qu'il n'y a que la Constitution et la loi au-dessus d'eux. Son éminence, Simon Kiangani Kimbangu, avait écrit aux ambassades. Figurez-vous. Et ça, c'est pas pour rire. Qu'aucune ambassade ne devrait donner une autorisation de sortie à un quelconque de ses frères. Comme s'il était aussi le ministre des Affaires étrangères mondial qui contrôlerait toutes les chancelleries. Notre problème, nous connaissons mieux nos droits. Nous connaissons mieux où son éminence Kiangani a forcé les choses. Nous sommes les mieux placés pour le savoir. Donc l'État n'a pas à nous imposer une ligne de conduite. Ils ne connaissent pas les fondements doctrinaux de l'église kimbanguiste. Il s'est proclamé Saint-Esprit. Nous pouvons accepter cela. Et puis tout l'appui que les autorités de l'État lui donnent repose sur le mensonge qu'il faut dénoncer.
Parce qu'on a fait croire au monde entier que son éminence Simon Kiangani Kimbangu est né le 12 octobre 1951. C'est un mensonge très solide dans la tête de beaucoup de gens. Rien n'est plus faux que ça. Mentez, mentez, il en restera toujours. La vérité finira toujours par triompher. Il est né en réalité le 12 juin 1951 et pas le 12 octobre 51 comme on le dit. On est bien placé. J'ai grandi dans cette maison ici. Je le répète, c'est depuis l'âge de 7 ans. Je connais l'histoire de l'église, on ne nous l'a pas racontée. Nous l'avons vu défiler devant nous. Et nous y sommes toujours. En 1951, les épouses des 3 fils de Simon Kimbangu attendaient tous famille, comme par hasard. La fille de Papa Gisolokele, Marianne, qui est aujourd'hui décédée, était la première à naître en 51, au mois de mars. Puis, au milieu, c'est son éminence Simon Kiangani Kimbangu. Et le troisième, la dernière, est née le 4 août 51. Allez-y comprendre quelque chose, que celui qui est né devient le petit frère de la petite sœur. Vous avez déjà vu des choses pareilles. Donc de tous les petits-fils de Simon Kimbangu, il n'y a que lui dont la date de naissance n'est pas connue. Vous croyez? Et en faisant croire que Simon Kimbangu qui est mort, quand il mourait, bien, son âme est rétablie dans le corps du chef spirituel actuel, et les gens croient cela. Tôt ou tard, la vérité finira par triompher. nakanisi bandeko bino moko bolandi eleki mwa bamula ebele tomonaki te moto atelemelaki makambo wana RTK bolobaki nini na periode wana pamba te bapapa oyo baza na nkamba mpe bazali mpe bapapa moto moko atelemaki te adenonse alobaki oh ndenge nini bazosimba bakoko ya papa Simon Kimbangu baza na nkamba me lelo ekomi baoyo bakokontinue bakozala sanctionné. Peut-être que vous avez 3 égale à 1, oh, au moni, donc, tu as vu bino, kuna ezali bonaboy, koko sa matende ko, tu sali déjà enquête, puis ba recherche ba makambo ngo. Tu moni que ezali ba même makambo, o ezali ko sala même na 3 égale à 1. Kolobate ce que li kambo ezali mabe, kolobate kanga munoko sambela kaka, kolobate. Ce qui tembe, bolanda extrait ya papa Katembo. Pas papa Katembo azali koloba. Ce qui ba zuyo lobi mabe, ya ba conseiller direct, pe ba chef spirituel. Okobima libanda ya lingomba wana ezali maloba ya papa Katembo bolanda 12 banda lelo mondimito motambwisi nyonso oyo akoloba maloba ya mabe na kombo ya tata mokonzi ya bole to na kombo ya bapapa conseiller direct soki azwami na lingomba il faut bapesa ye etumbu, c'est-à-dire quoi eza na bato baza ko critiquer okomona bakomi kosala makambo ye koki kozala na kati na biso te soki bandeko oyo tokabwanaki na bango bakei 26 pona ba critique bazosala kuna na kofinga to comprendre ke bazali na côté opposition mais biso bato totikalaki na 3 égale 1 lingomba na biso ezalaka ya soumission soki papa alobi tokoki kodute na maloba ya papa te ba critique ezala te kotonga ezala te koloba maloba ya pamba ezala te tozala na respect soki ozwami na maloba ya mabe à l'égard ya ba papa tokotia yo libanda ya lingomba. Sachez que si vous attaquez à un des papas, vous retardez ou même vous empêchez la mise en œuvre de ces processus. Or, nous le savons tous bien, qu'aussi longtemps ils ne seront pas unis, l'Église non plus ne le sera pas. Et aussi longtemps l'Église ne sera pas unie, ne sera pas en paix, notre pays n'aura jamais de paix avec toutes les conséquences au finish du monde. C'est pourquoi nous vous exhortons d'éviter de tels propos. La RTK en tant que voix officielle du kimbanguisme, nous vous disons évitez ça. Quiconque, comme papa aimait le demander, qui va se retrouver dans cette logique-là,
de diffuser, de publier les propos qui frisent les manques du respect des considérations, qui sont à la base des perturbations au sein de l'Église, sera sanctionné par l'Église. Banda lelo mondimito motambwisi nyonso oyo akoloba maloba ya mabe na kombo ya tata mokonzi ya bule to na kombo ya bapapa conseiller direct. Soki azwami na lingomba, il faut bapesa ye etumbu. Quiconque, comme papa aimait le demander, qui va se retrouver dans cette logique-là, de diffuser, de publier les propos qui frisent les manques du respect des considérations, qui sont à la base des perturbations au sein de l'Église, sera sanctionné par l'Église. Nous avons le droit de contester, d'avoir un point de vue différent, même de celui du chef spirituel. C'est notre droit constitutionnel. Lorsque nous trouvons que le chef spirituel nous amène dans une voie qui n'est pas celle-là, nous avons le droit de contester cela. Papa Fumano va le bien 26, c'est le quartier en Rouptampère, qui 27. Alors, bien ceux qui vous allez dans vos lingots, ceux qui vous kangani et si kamoko, bon bengi koko na bino à côté sabino na so bosa kamoko sa. Ceux qui n'ont pas kamoko ça dit contraire, na batata na so ba chika qui bosa yangote. Le ba maman que c'est là son atengami. Vous avez parce que na moi na papa na lebi boye yo pendima. Mais malheureusement comme ndengwana. Ezali mawa. Atanga lelo na lobi na na Saint-Denis, Saint-Ouen ou na centre. Na lobi na bino officiellement. Bola nanga ite. Bola nanga te parce que na ko sa bino. nakanisi bomoni ndenge na kole yango na maloba ya papa Adelin Mboma. Donc soki olobi makambo ya mabe okobima libanda ya lingomba. Mais toyebi yango mama Solange qui solokile na bambule leki azaki na Paris je kwezaki na réunion ya ba jeune ateyaki ba jeune alobaki na bango soki lelo yonga na longwe awa na 26 na kei na Saint-Denis bolandanga te pona kokosa bino. Nakanisi bolandi extrait ya mama Solange. Azali kaka ye moko te mama Christine Diangenda. Apuya kipe maloba yango. Ozomona mikolo nyonso balobaka. Bapapa balobaki nini? O nyonso bapapa balobaki yango nde ligne de conduite. Bamatei o ya bango bosangani na bapapa ya 26 l'air nyonso bateyaka yango. Bango nyonso pesi bateya yango, même papa Simon Kimba Onkiangani ateya matei wana ya bokangani ya bango. Malgré après résolution ezalaki lisusu te. Mais to mona kite mutu ayaki ko dénoncer bandeko wana basala ba conférence wana. Na oyo bozolanda bokolanda sikoyo ba papa Robone Kambonako, ba papa Jacques Mafoala, ba maître Nsilu, ba tunyoso ya maele wana ba yaka na production ya RTK pour na ko dénoncer ba papa ya Nkamba, ba lobi ba papa ko kabwana te pamba te ba papa batikelaki bino ndengo na te bozonga bomoko yango bazali ko bundela. Curieusement na uti kolanda papa Simon na Nkamba aye kolobake papa di alunga na atikaka chef 3 chefs spirituels nazo kolanda mingi ezoleka na ba télévision ba otya image photo papa di alunga na liboso ba papa misato na sima selon bango likanisi ya papa ezalaki papa Simon chef spirituel, papa Armana papa Solo ba adjoint tala ba ventir 3 positions ya ba chef spirituel soi-disant nyonso et outi et pas ya ba papa et nana zo sa contradiction là les chefs de l'église ou bien chef spirituel moko avec 25 ans ou pas papa et ça livré ou bien un seul chef spirituel et ou pas papa na 5 mois en camp et ça livré ou bien 3 chefs spirituels wapi et ça livré parce que ngala non papa Simon yemoko
abandi ko expliquer na landi yang batia même photo que tala pasi moyo na bango misato tala 3 dispositions oyo baza ko bimisa rien que pour la procédure ya nomination chef spirituel donc c'est ça lokuta ou bien mi baleza lokuta moko za vrai ou bien nyonso misato za lokuta en tout cas jamais nyonso misato fait la vérité dans la conseil de sa manœuvre en déclarant qu'il y avait une violation, il y avait consigne à papa devait nous présenter les modèles que les 3 papas avaient institués sur la succession spirituelle. Mais au moment la même assemblée générale, la résolution 8, et puis l'église n'a qu'un seul chef et ne lui reconnaît aucun adjoint. La résolution 58, la même assemblée est félicitée Maman Marie, na maman Christine, l'être va s'opposer contre 25 chefs spirituels adjoints, va reconnaître que 1 plus 2. Le 26 août, ça va quand même 1 plus 25. Ne va pas robona lobby. Entre les 3 dispositions, quelle est la vraie? Point d'interrogation. Est-ce que ça va arrêter le 26 août? Ce qui va papa Simon Kiangani pour garantir l'église. Maintenir l'église. Ils étaient dans leur fief qui était un camp. Alors que Bamingizi là, papa Musuba yaki koya. Bavandi bakoti na ndako. Balingi ba signer loko moko non contraire na disposition ba papa. Pourquoi papa Simon signaki? Parce que moi je pouvais comprendre, il pouvait être influencé papa Zako. Parce que lui c'est le dur de Dieu. C'est-à-dire que ce qui va se soumettre na eloko wana, c'est parce que ba yebaki que les testaments soi-disant présentés par papa Mbenza que papa tika ke za ki faux. Parce que papa Musuba ataka kiamu. Yango va se référer na eloko wana. 1 plus 25. Mais au moment sous problème il y a 1 plus 2, 1 plus 0. Alors, quelle est la vraie procédure papa batika ki pour cela? Est-ce que 1 plus 2, 1 plus 25, 1 plus... donc, il y a déjà une confusion en matière. Constat 7, non-respect des textes fondamentaux de l'Église. Nana zalaka garant des textes fondamentaux de l'Église. C'est le chef spirituel. Donc, constat 7, non-respect, ce que bison toyebi, sokotali stati, parmi l'attribution à chef spirituel, garant des textes, même le chef de l'État. Tant que vous constat, il y a une résolution. Oyo et sali pona ko frapper mutu azo respecter ba texte oyo te fondamentaux de l'église. Texte est simbi doctrine l'église, lokola essence de la théologie qui bangiste. Patron de la doctrine c'est le chef spirituel. Texte wana ezali foulé au pied. Toko tu as statut l'église. Na ba texte on nyonso ba cité na résolution 1. Mais là fallait ba frapper chef spirituel. Chef spirituel a fa longwa. Ba lobi awa ba s'autoproclamer chef spirituel à Dieu. Or les mêmes textes les mêmes arrêtés oyo et nomaka les 25 adjoints yanga peut me nommer chef spirituel ba chef spirituel avec les adjoints ba quoi ici yango automatiquement le chef spirituel aussi tombe article moko ya arrêté koi bango no so ba koi il faut ba zonga lisusu ba c'est risque to ba faut ba zonga so ba sangana ba bimisela biso soit ba confirmer le chef spirituel soit ba ko ici les chefs spirituels soit ndenga ba ko sala me fuba zonga les pas mater légitimité za la ki wana tala déjà à partir ya mobulu ezali na ba constat na constat 3 ba lobi que il essaie de signaler selon les déclarations du chef de la maison familiale ba lobi que papa Paul Kisoloke n'est pas fils biologique de Pâques Sokeluke bandimi déposé à chef de la maison familiale mais tant que tu ko tanga na résolution awa résolution 4 sika ba confirmer mais résolution 5 concernant les dossiers introduits par le neveu de Passimo Kimbangu et la famille Kouyela, après leur examen, l'église les renvoie aux familles concernées pour une solution concertée. Elle établit à ce sujet une nette séparation entre l'église Kimbangu en tant qu'association lucrative, personne morale, et les familles de Passimo Kimbangu et Pakouyela. Ndenge na résolution 5 pour ça une nette séparation. Il y a famille dans l'église et que na résolution 4 bondimi déposé à membre de la famille. Voilà, côté Mamouil. Or, la résolution lundi, bon, il faut ça la séparation. Église, famille, famille. Mais résolution, c'est qui a liboso, bondimi. Voilà, bondimi. Déposition à chef de famille. Voilà ce monde qui a dit que la résolution, oh, nous sommes mettre à l'objet que nous sommes sataniques. De ce que nous avons il y a un truc que ce qui est aussi par concept, on doit attaquer résolution, moko, tout le monde a que
ti nani pa mate moko alekaki na télévision to ba musu ba bengi ba réseaux sociaux donc expliquer pourquoi ebenga maka satanique. Deuxième élément, Papa Dialunga en tant que chef de l'église, il avait déjà décidé sur qui est ou pas descendant de Simon Kimbangu par une décision de l'église. Arrêter à Papa Paul Nakati. Malheureusement, celui qui vient contredire la décision de Papa Mfumambanza, c'est un membre de la famille. Papa Robonnet vient de l'expliquer. Que représente le Tounou dans la vie de l'église alors que la résolution 5 est claire? Il doit y avoir une nette séparation entre l'église et la famille. Cela veut dire que dans le matière qui ne les intéressait pas, renvoyant à la résolution familiale, mais puisque Papa Paul dérange, il faut que Bapé sa suite na elo. Mais je crois que biso doza ba kimbangiste, la famille il y a papa qui soloke, le papa ya papa Mouilou, papa Simon Kimbangu, bamsou baza ba kimbangiste té. Donc si c'est pour cette famille, on ne pouvait pas entrer dans l'église. Biso to kondimela lutunu, to kondimela l'assemblée générale, to kondimela papa Dialungana, papa qui soloke, le papa Diangène. Donc je crois qu'à ce stade-là, vraiment il y a quelque chose qui cloche. Il y a rien, ça ne va pas. Merci papa Jacques Mafala, maître Sil Matondo. Oui maître. Tala Lissousoko, au tali premier discours, il y a chef spirituel, il y a église Kimbangiste 3 égale 1. Alors baki dès le départ que banda mokolowana bande konaye bapesa qui est kibokondi bato banso basala ki na ba papa na bango musana na bango esila ki banda jourwana. Curieusement, il y avait quelques bateaux nete ba papa wa nzungasa azala ki wana banda elingombe banda na 50. Nani ayaki ko dénoncer bango alobaki bozo simba bakoko ya papa Simon Kimbangu ezali malamu te. Nani asalaki yango? Bola kisangai e pa inini boyelanga video wana ke Joma Kafingi moko ya bakoko ya papa Simon Kimbangu boyelanga video wana. Boyelanga video wana moko ya video même extrait. Bopesanga même ata titre ya video. Boloba awande na video oyo Jomak ofinga ki ba papa ya mokoto o tozali ko lobezali kaka vérité, tozali ko dénoncer makambo ya mabe, tozali même kutu ko simba même pas, tozali kaka ko lobake bino baye oyo bozali ko mema bokabwani ezali mabe na bambuleleki. Mama Marianne Kisolokele alotaka ndoto bande ko 26 bolandanga malamu bakimbangisi nyoso partout na mokili bolandanga malamu. Mama Marianne alotaka ndoto amon ndoto ngo alotelaka ngo pa ya ndeko moko wa États-Unis ayaka ezalaka anniversaire na ye mais a décidé alobi na okende ko fêter ngo na ngambo kuna na États-Unis ndenge za frontière na Canada akatisi pa ya ndeko wana alali na ba 6 heures la muki aye kokuta ndeko wana azalaki déjà na salon azobongisa je crois azobongisa ti abandi ko betle lisolo na moni ndoto moko wa vraiment malamu te abandi ko beta lisolo ya ndoto ngalobi ezalaki lokola zolaki na Gombe na ndako kuna lopanga papa koloti na Gombe amoni bambuta baye bambuta ya 3 égale à 1 baye balobi bopesa biso fungola pambate bopesa biso fungola ya ndako na lupango pambate même bato ya gouvernement ni kolobaki bino bokaboli lingomba bino ndi bokaboli lingomba pambali to monike bandimi ya mokoto bakabwani lisusu mbala moko mama Marianne na bino eloko te bandimi bozali komona awa ndenge biso toyena biso kovanda awa ezali pambate kuna na mokoto
matumboli eleki bazali kofinga bakisolokele bazali ko minimiser bakisolokele ko tiola eleki balingi biso lisusu kuna te biso tolobi soki boye tokofanda na biso na ndako bandimi yo bazali komona awa bazali kaka bandimi yo balandi pamba te bazali kosepela te tosali église te. Donc na ndoto en bref ebimaki ke ba famille mibale wana ekabwana lisusu mokoto bamiso bake epai bamisusu bake na Gombe. Na 2009 l'anniversaire 50e anniversaire ya papa Paul Kisolokele. Papa Paul Kisolokele azalaki liboso ya koreki na ba 6h du matin. Haibisi bangalobi na kofungola bino motema abandi koloba na makambo. Alobi kokabwana oyo bozali komona sikoyo ezali kokabwana te. Kokabwana oyo bozali komona sikoyo ezali kokabwana te. Kokabwana ya solo nano yete. Kokabwana na to lingite eya. Mais bino bozali ko pousa kabiso kuna. Abi kokabwana solo kozala. Tango bakisolokeliste bakozala. Badiangendiste bakozala. Badialunganiste bakozala. Wana penande bokabole biso pena ya solo. Bolanda na extrait yango yango. Botala likambo bapapa batikeli biso. Lelo na kufungula bino motema. Ezali mokolo na biso bososola malamu. Na bonzoto bapapa baozali bango misato. Papa kulutu bamfuma mbana na pamfuma longo. Mais tolobi bazali eloko moko omoni bato misato wana na nzoto kanisa bango bakoma eloko moko bakomi bamonstre. Mais tolakisi ete bazali eloko moko. Donc batata na bamama tokomi na dimension mosusu. Bango bazali na tata moko papa Simon Kimbangu mama moko mama Mwilu bazali bana ya tata moko mama moko baboti biso 26 biso pe tozali na bamama différente batata na bamama balobi na biso tolingana ndenge bango balinganaki nebi te so bozali kotala batata ludi kikilu bana na biso lelo ezali mokolo na ngai oyo makambo nazali kolivre bino ezali na se ya motema na ngai osima yango malamu ezali vérité moko absolue fondamentale soki bapapa batimi biso tolingana tokoma eloko moko parce que basengi biso eloko moko extraterrestre ebite so boza koyoka ngai ezali mpasi te papa Charles na papa Armand balingana makasi eza mpasi te bakosala effort te baza mama moko tata moko ngai na papa José tolingana makasi ezali mpasi te parce que toza tata moko mama moko mais mpo na papa Charles alinganga ndenge alingaka papa Armand wana nde tokomi na nzoto na biso ya bonzambe oza koyokanga batata na biso bobomba likambo naza koloba na bino malamu mpona nakoma na dimension wana nde mokolo wana nde nakomi na niveau batata na ngai baza parce que bino moto bozali komonisa biso mpasi parce que considération na bino ezali ya nzoto or ke nzambe alobi tokende na dimension extraterrestre donc tolongwa na dimension ya nzoto oyo konga na mona papa sala za ndeko na ngai nalinga ye ndenge na kolinga papa Jozo pe mama Micheline batata na bamama ifo na mata e yango wana examen batata na biso batikeli biso parce que bokabwani ya solo nano ye na lingombo na biso te oyo bozali komona ezali bokabwani te bokabwani wana tolingi te ya me bino bozali kopusaka biso yango ezala parce que bokabwani ya solo ekozala mokolo bakisolokeliste bakozala baoyo balingaka kaka bana papa mokolo badialunganiste bakozala o balingaka kaka bana papa mfuma mbanza
et badiangendiste bakozala o balingaka kaka bana papa mfumu tala mokolo wana nde bokokabola biso ya solo parce que maloba na bino tokoyokaka yango ntango bokolobaka oyo ezali mosala ya papa mfumu alongo ludi kiglu batata na molimo oyo ezali mosala ya papa mfumu mbanza oyo ezali mosala ya papa nkoyo bala mosusu mpe tokoyoka bamosusu bazali kopesa badéfinition soki nalobi na bino batata na bamama tokɔta na domaine ya molimo moko na moko na bino alakisanga mosala papa nkolonti ludi kiglu atako te bandeli koyebi te soki nalobi na bino moto alakisanga mosala ya papa mfumu mbanza na molimo bokoki kokɔta atako to ne bandeli te lakisanga mosala ya papa mfumu alongo na molimo complexité ya likambo ele yango teli bino botema na ngai mpona bozwa mayele etali oyo exame batata na biso bapesi biso bato moko kaka bakoki kosalisa biso po tolonga nango ezali biele bomoni bozwaka liloba ya mosali ya nzambe ya mwana nzambe oyo ya liboso na le 26 août 2001 papa Simon alobaki nini na ndako ya nzambe soki bokaboli biso nde boluki esheki na biso parce que examen batikelaki biso ezali extraterrestre fo tokite nzoto oyo tomata na dimension céleste ngai nalinga mama Christine ndenge nalingaka mama Micheline namona ye yaya na ngai etali yango wana namikomisaka zoba nakanisi batana mama bouti kolanda baimage wana bocomprendre oyo tozoloba na 2009 tosevoile baface te biso moko tomiyebi ezali na bato oyo bakosepelaka kaka na bana ya papa kisolokele oyo misusu babengami bakisolokeliste bazali baoyo mpe bakosepelaka kaka na bana ya papa dia lungana bazali deja baoyo mpe bakosepelaka na bana ya papa dia ngenda bazali deja oyo jomaka azali kosala ezali kodenonse bandeko wana botika mosala oyo totika bapapa na biso bazali eloko moko jomak afingi papa moko te biso tozali na biso kosepela ke mokili etambola ndenge yango ezali kotambola tozomona bagere epai na epai bamakambo ya ndenge na ndenge ezali kosalama epai na epai ndenge nalobi bato mosusu vi na bango mobimba barate bu jeunesse na bango mpona kosakana na mokili ndenge tolobaka kaka mpona makambo ya lingomba metala lelo nini tozali komona ondire tozali kosala passage moko ya vide soki totali malamu ondire tosali mpe eloko moko mpena ya malonga boye te babilaka wana bapapa balakaki biso tokomi kopusana na neti ke tosala passage ya vide banda bitumba oyo ebandaki wapi mbuma tobimisi papa mfumu alongo alobaki esika biso batata na bino tosali eloko moko bino fo bosala misato tosi tosali ata moko au contraire oyo bapapa batikaki kosala nde tobandi kolongola te balupango ezotekama bandimi bazobima na lingomba pamba te mwana nyonso to mama buti mwana amonini mpasi toujours l'hôpital toujours pasi toujours kolanda ndako te mpwana kubokola mwana wana akomi mutu tata akuzalaka na mawa obi esengo mama mikala tango oyo okenda kukuta aliko na ndako azali na esengo mpwana nini soko moni kuna lupango batu batundi azali na bosepela lubya nzambe soko na kufake nde na moni makambo boyete lelo na moni musala oyo natikali na boloko 40 ans tala na lingumba ndenge yango itungami mama mikala kumi na fier ekasi biso mususu kuboma lingumba obali kuboma ka musala oyo tata no ya moni ni pasi wana bomwana no ye penze ya solo ozala ka isengo na tata na yo wana ozali mobomi oyokela biso mawa kana za koloba ayez pitié de nous biso tozali deuxième génération ya papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu ye origine source batata na biso ya boti nde première génération biso nde deuxième génération na bapapa Dieudonné
nga nazoloba na bino naza na 51 ans cette année. Mokolo na biso ya bana mibali papa Simon aza na 59 ans. L'année prochaine au papa Simon azokomisa 60 ans. Papa Diedolé 57 ans. Bambula boni totikali na on a la vie. Vie aussi to vivre na mokili eleki mingi. O etikali na biso ko vivre ndeza moke. Tango ninto ko sala. Voilà. C'est toute une génération motezali ko sala passage à vide. Donc génération na biso to ko tikelo côté passage à vide. Et loko batu ba ko retenir na génération ya biso ba bomaki mosala ya koko na bango. Ba bomaki mosala ya batata. Parce que tozo wela nani aza mukonzi nani aleki muninga sikoyo bana o bazali koya eloko pe tozali ko préparer les bango ngo ezali te tala makambo mingi tozali ko kotsa na internet boloba o joma ko yo tshaka ba makambo banini ngana musala ya journaliste papa Mboma Adelin Mboma la nanga malamu musala o pe to tangla ngoma mukie na ndenge moko ya mukie to yebi makambo tolobakawa journaliste rôle na ezali ko éduquer, qu'on informer, qu'on divertir. Na ko pesa bato information et mbala pesa na ko éduquer bango. Na la kisabango tala ndenge ya malamu ezali yangoyo. Yango nde sengeli to sala. Po bato ba zo maele ba yeba ko zo ba décision na bango. Lelo yo tozali ko pousser bato pona to sala passage moko ya vide. Donc si tu as na makambo yango to bande ko bundela ezalaki nango ba aventure ezalaki makambo solo te biso moka tolobi 26 égale à 1 mais ba acte na biso toli ko sala ezali ko appuyer te maloba wana tala lelo ndenge to komi na 3 égale à 1 la même chose bango lobaki biso wana tolali na nzambe mais to bike batu mingi balingaka mingi papa Zako batu mingi pe balingaka mingi papa Mbenza ba misusu pe balingaka mingi papa Rigen to yebi makambo ya kati tozoloba na bino ndenge tozolobawa kolakisa mosapizo loba tala bango na 26 ezalo ko lobwaki so ilikolo ekokitela kaka yo moko lelo yo comme si tozosala passage moko ya vide ba age ezali kopusana ba oyo bakoya lobi bakokuta nini donc ba pasi nyonso ba papa ba monaki eleka kaka boye po soko lobi bako etufe yo kanga munoko kolobelo kote sambela kaka mingi bolobi to tyango kaka na mabondeli to tyango na mabondeli mais to sala eloko te to tyango na mabondeli 15 ans yango yo lelo yo soki 26 ango ekabwana lisusu tokozela lisusu après combien d'années pambate o tozana ngo liboso awa isili nanu te 15 ans yango yo ba ene zali kaka seko bakisama tozoluka to sala passage ya vide tozali ko luka to sala nde passage ya vide pona nini batu bazali oyo balingi balesa na bango banzoto na bango oyo mama muni alobaki batu ya mayele bakoya kolela lingomba oyo yo mwana papa Simon Kimbangu epai ozali olobi nini okotikela bana oyo bazali koya eloko nini yo mwana papa Simon Kimbangu kanisa malamu ba pasi oyo bakoko na biso ba monaki ba mamikala ko betama 150 personnes bakunda bango na Angola pona nzela oyo 37 000 familles bakufa pona makambo oyo siko yo Kimbangise lelo yo même na biso bato na poto awa technologie ezali makambo ezali tozali ko sala kaka eloko te mais tozoyi bateki tozoko sala passage ya vide lelo nde tokomi musika menini tozali ko bundela biloko ya bunzoto ye kuna ya sala kabo ndenge nini ye jomaka ye ka mutu fa sala boy pona nini ye kuna zo sala boy kuna zo sala boy te ba n ekoti na kati ya bakimbangiste ndenge na lobi ezala na 3 égale à 1 ezala na 26 égale à 1 pamba te yo muta 3 égale à 1 koloba biso awa te totala mise wana ndenge eza traîné ti lelo ezaka ko tourner kaka
pona nini malamu ezali te tokomona chaîne na biso oyo lokola ratelki bajournaliste kuna mpe bazali mpe kaka kopotana bazwa ezali o ye kuna moto azosala boye o kolakisa na misapi me ntango nini tokoluka koevangelize mokili bino bokanisi ntango na yaka nasepelaka ke natiaka makambo moko boye elekaki ya malamu te yo kasi nasepelaka nde wana nga susi na nga lero toedike mokili na makambo me tokoki mpe kotika ndenge wana te ntango bazali koempoisonne bato tokoki mpe kotika ndenge wana te soki okoti na page ya papa yo okoti na page ya Jomak okokuta bamessage baintégralité ya bamessage ya papa de Ngenda okokuta banzembo okokuta makambo ebele eza kuna ozomona mais mpola nini tolandaka parce que lokola neti bandeko ya paroisse ya Vitry wana baagenda ezali mosusu ke lobilobi ekoma bakisolokeliste badiangendiste mais bango baye bazali koloba paroisse ya bolingo yo so omona boza ville moko bozali mpenza ville moko mosika kutu te bopanzani na bino na bandeko bato bayebiki eza na kanda epuis boza kobenga yango paroisse ya bolingo donc tokolobaki bandeko ya Vitry ezalaki provocation o bazali kosala na bandeko ya 26 pamba te ngai mpe nazali koapuye idéologie wana ya 26 to souhait wana ya 26 naza koapuye yango mais soki namoni bato baye balobi oyo wana ezali satanique batei yango na média nalobi na bino 42300 soki 50 vie na 4 mois kaka vidéo moko eza kuna vidéo wana eza na 8500 soki combien de vie vidéo wana botala papa Delembo Mayom tolobi chaîne officielle ezali RTK ba vidéo boni eza kuna pi ba vidéo ba vie nango eza ndenge nini même vidéo bo utuko chakala mingi tawa eza na ngaka soki na ba 100 soki 150 vie donc na ko ba 150 personnes batale yango peut-être ba miso pe ba sisité na sugate donc bandeko na ngai papa Delembo ma vous allez kolala toza ko évangéliser bato te tozo tika bato ba kosama yango biso ba Jomak tolobi to kosala makambo yo pona ko aider bana papa Simon Kimbangu ezali pasi bandeko bele bazo souffrir po ba lingomba ezalaki auta musala azonga azana esengo ya kona église au sepela ndaki ne répétition azana esengo lelo eza sundengo na te lelo eza sundengo na te uzana 3 uzana 26 motema pasi okwana église bo pasteur azu micro lokola ye mutazo te ale abandi ko chuba bana papa Simon Kimbangu oyo papa alobaki kuna na poto bana wana bazana pasi na motema donc place boya ko mela mai eza na église eza na ndako nzambe akoma kuna ba pasteur bazo chuba bango lisusu okoma na pasteur na mondimi bayoka na kate pasteur alobisaka mondimi te mbuta moko alobisaka mondimi te na 3 na 26 siko bato bakomelela mai wapi yango bato bele bafani na bandako bafani na bandako rôle ya bankenge ezali nini ya kolanda bato wana baza na bandako rôle ya pasteur ezali nini kolanda bato wana baza na bandako eloko nini efanition na ndako mpona nini olembi lelo tomoni bato balingi na bango so bazolo bango mpena clairement ke boya na nkamba te bo surveiller po bato wana baya awa te ene ya boye mais tango nini oyo makambo ya solosolo ekosalama tosenga ebolimbisa dana Eve tosali oyo sengeleki tosala mais siko miso tozozela kaka tozotala kaka age ezopusana ozoloba kaka tozosambela kaka ozoloba kaka tozosambela kaka tokosama te batana mama bapapa luntadila na baage ya ba 22 ans biso bamisusu baage wana ekomi fois 2 koleka kutu donc na baage ya ba 22 ans babundelaki lingomba oyo basali oyo bango basali bandimi bakanga bango bayaki batelemi tala kaka mwana 22 ans ozomona mais basali mais mingi baza ozoba donc mwana 22 ans donc bakoko ya bakoko mais tosali na leloko moko te mingi soko lingo dénoncer likama be fo te kusimba ta omona moto aza silence azokolobela kote po aza kobanga soko alobi yango ta musu bokilo na ye wana azaka na 26 akobenga ye bakoloba na ye makambo yo makambo zoloba wana kuna omoni moto akomi silence likambo ya mabe aboko dénoncer yango pamba tazali kobanga batana ba mama tozali kosala passage ya vide papa Delembo ma nakanisi aujourd'hui peut-être bandeko babengio oyo bazana mawa ya makambo yo wana yo lobi suwe na yo ezali nini ke libota one panzana nango lukuta eleki mingi na makambo yo
lukuta eleki mingi na makambo oyo baye bazali koloba solo balingi ke baye wana voix na bango ezala na se bana ya nzambe bazoba mungongo na se satana mungongo likolo. Or papa de ngenda lobaki vérité etikala kaka vérité yango na tia yango na générique wana vérité etikala kaka vérité et mensonge ekotikala kaka mensonge lokola tozali ko vivre tokomona yango wana maloba papa de ngenda ezali mawa pe pasi siko est-ce que Jomak atiki na ye makambo yango pasi na motema est-ce que Jomak atiki na ye makambo yango ya ba vidéo ya ba conférence question yango wana mingana koloba ke nakoko tika ngote nazala nga pe décourager te nazali na ngai décourager te mais ndenge bitumba ezali ezo boye bitumba ezali tolobi lokola ezali makambo ya nzambe faut to méditer pena bien est-ce que nzamba akosepela na makambo to ali kosala mbala mosusu ata oza na raison ekoluka te kokende koinsister raison na yo mpo ta mosusu raison na wana ekokoma pe tort mbala mosusu yango toli korefléchir makambo ebele tozokanisa makambo ebele yo mwana papa Simon Kimbangu nakanisi video oyo ekozala na suite nango na suite ona bokolanda mwa makambo ebele donc fo ozala na makasi yo mwana papa Simon Kimbangu kozala na mawa te zala na makasi zala mpe na mabondeli makasi eloba vérité telemela vérité même ata bakoboma yo telemela vérité bakoko na biso batelemelaki vérité même ata balingi yo te loba solo ekotikala kaka solo loba solo okolonga po moto aloba lokuta abosanaka mbango omoni papa Adele Mboma ayebiki makambo azolo beza ya solo te abosani ke asala makambo yango kala yo somona conférence de presse esalami na monkoto epai wapi bazali kodénonce makambo ya mabe ya ba papa toyiki na monoko ya mbuta papa na biso nalingaka ye mingi nazwaka exemple na ye mingi na makambo ebele azo dénonce alobi tozali na droit ya koconteste makambo yango ata ewuti soko wapi mpona nini bato bakomi ndenge wana parce que bamoni ke makambo oyo bapapa misato balobaki todevie ozomona balobi so bazolakisa yo mayele zala mpe na mwa mayele na yo ndambo balobi so olandi nzela ya papa Simon Kimbangu ndima babenga yo zoba me kozala zoba te moto ya ndimi babenga ye zoba na zoba pena eza biloko mibale ekeseni ba show et continuer mais na Facebook wana ya Jomak lisusu te parce que je qui moi problème moko na Facebook wana ne na créer Facebook mususu ezobengama Jomak D Jomak ya kokangama na kana suka Jomak et puis 2 nakanisi bomoni yango bokomona yango na titre wana donc Jomak 2 donc Walande Facebook oyo bokolanda en direct. Soki yo pena o sepelaka na makambo oyo. Oyo loba makawa.